Chers téléspectateurs, merci à vous qui nous suivez partout dans le monde sur www.lingalamania.net. Toujours et encore dans notre émission Écoute de l'opinion, la vérité, rien que la vérité, avec votre humble serviteur, Pamphile les pas d'Assadir Motema Pembel Rolanège, ou Egotika la jamais cause salité. Et aujourd'hui, j'ai reçu encore un artiste, Oyazo Sepelisa Mons, et Lilo Baza en Angola. Son nom c'est Tigre Lobeso. Nebike Batutu avant Banda Kubaebiye. Bonsoir Tigre. Ouais, bonsoir, papa. Naibité Tigre. Idéologie au bout d'un système union sobo salaka DD. Boubeta qui inter 3 jours. Et en Angola boye pendant 2 jours il y a Atlantico. Ezani no juste. Ouais, merci pour la question. Donc, on a pu se partout dans le monde. Oza, Lingalamania, ils ont la vitesse plus que la télévision. Donc, deux salamo boye, deux tolo babouye. Donc, dans 24 heures. Tous à connecté partout dans le monde. Dans le monde entier, on a Luxembourg, on a donc on a pu se battre tout internet, partout dans le monde. On a pu les rois de la forêt, les patriarches de l'orchestre de la maison mère. On a pu se Bambo Théâtre, Bissika Zali, on a pu se Bambo Théâtre. Toi, on a Luanda, Cameroun, la Ninga, sur Luanda, on a la place des nobles, na Cristalina. Et puis, il y a grand frère propre Alain Boumolo. Bah, nobliste, nous sommes là, on a GG Lomba noble. Tout ça, on a Tonton Mbungu noble. Donc, il y a des gens partout dans le monde. Il y a des communes dans le monde, il y a des gens qui sont il faut que les gens soient déplacés. Dans la commune de Kachambo, ça c'est des infos dans Luanda. Depuis que nous avons besoin des infos, nous avons découvrir un système à 3F. Et l'accès 3F. On a Covid. Et où est Talinga? Mais il n'y a pas de 3F. Il y a pas combien de 3F? Oh, mais comment sont 3F comment? Il faut tout net. Tant on habite 3F, il faut que 3F, tout ça, Fiston Gaz, Jack Bauer, toi, Fiston Abaluka, Balusa Moukili, samedi, dimanche, sans conquérant. Les DF, on a mystérieux. Nanga mon pays comme on Fiston Dada Lobeso, petit Nanga Raissa Longanga Ebi. Bayani Kano Baebi, Pichu Madaga Baebi, Arnaud de Djouja, les Saint-Tig Noir Baebi, et on tombe à 3F. 3F a été triché 3F à Batouti. On a wingé. Donc 3F qui n'a coûté na DF. Fiston à Baluka, les gagnés dangereux. Ma fouté Gomata. Samedi, Lola. Bon dimanche. Ma fouté Gomata samedi na dimanche. Si quoi idéologie il y a des jours on est à Atlantique on a évité tout babeta ba concert na Atlantique babeta ka ba journée moko et puis ba te belé babeta des ba concert tout le monde va faire tout le monde va fabriquer yo sous bino sous maison mère boyo beta concert na Atlantique et là on y a sika bo memele biso et là sika te et là sika ezati monta ko sauter ma biso to ye pour tous les ko matamakale ko quitter la raté. La musique, c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Torobeta kande torobeta ba savourer ba chanson ou ndenge alaka avant qu'il y ait un orchestre ou une musique à maison mère ndenge ngape lo besu nazali lelo mes 8 ans que j'ai vécu au sein de l'orchestre ou une musique à maison mère bat borobi na ba mikelekele bat borobi na ba crinyo songa na boaka pendant 8 ans. Pendant 8 ans, il y a des pour tous les matamakale qui rien. Si honorable Lobeso, tu vas salir cri et belé à Rosaranate ou Erateza ou Pessimbeza. Mais Katafumbwa et un système on a évité. Et là, on a sali Katafumbwa. Et ça, on a Pilipili Bende, Équateur. On a Pilipili Bende, Équateur, Laurent Sokoko, le grand pétrolier. Laurent Sokoko, on est à Pilipili Bende, grand Alain Bomolo. Mais quand tu as Fumbwa, naïbité, tu s'attendait à ce qu'il y ait un peut-être, tu comptes na Bercy, que Bercy n'a pas au salaire peut-être comme ça, mais tu as qui surpris tout le monde quand tu as Fumbwa, naïbité, idéologie, et tu es on est allé, on est ninja mukolo.
balakisaki ndenge otomba lokolo te. Ninja mukolo balakisaki ndenge otomba lokolo te. Ninja mukolo atikala toujours ninja mukolo. Ngana ninja mukolo nayebi wenge ndako wana nayebi yango. Ndako wana nayebi on to fonctionnera. Nayebi te mikolo yona sele yo coopération ni bozanango pazo tango trop na te fa comme kumisa yo akomo défendre yo boaki na guerre mona jantamicine mais y à côté lio. C'est à cause de quoi? Nani sele yo mukuna. Sele yo scram. Sele yo mukuna. Sele yo scram. Ah, c'est le scram ya animateur. Ex-collègue na. Te wana za paille grande. C'est le scram za paille grande. Babi, nous devons respecter les gars qui ont vécu. C'est le scram tant à reconnaître valeur à l'obéissance. Il faut reconnaître en. Babi, ton système ma fouta et comme matabango. Ouais, ça idéologie à fiston à baluka. Na fiston gaz Jack Bauer. Donc matissa ma fouta. Donc toi babi que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Si tu veux qu'on te respecte, tu te respectes toi-même avant que les petits viennent te respecter. Vous allez apprendre. Ton système ma fouta au matabango Alain Bomolo Bolanga la ebi. Laurent Sokoko ebi Yannick Kano ebi Seda Balunda ba ebi ba Trésor Diaba ba ebi ba Raissa Longange sans hydroquinone la belle de Luanda. C'est Raissa Longange mta contredit ngazati. Ba Savio la ba ebi ba Jogo minene na kati mboko yo. Piken parce que biso solana batutu. L'obéso aza sans frontières, naza quoi rouge. Au kota partout. Na kota partout. Na un problème na mututu na solana batutu na respecter mututu. Au moni Seleo scram mais respect bisika zali, tiazo reconnaître les valeurs à l'obéso, c'est le aebi. Ngana na imposant jalon. Ba no boka bakri na baki Congo, obi ve na biso juna mombafu. Na ebi. Anaboka evilu ebale ke mbandi singa mene. Evilu ebale ke mbandi singa mene kudianga kuyokota kuzala mvenga mbanda zizinga mene. Evilu ebale ke mbandi singa mene. Ezaki zombo yangola ojuna mombafu za bena mutabakoto. A reconnaître l'obesu. Donc c'est le otininga zoni mabongo c'est le scram. Il faut to reconnaître et puis to pc beloge nae. Donc muto azo boya to kene non ils ont dit ozo boya ke nani Dona Monica aza prêtresse te na mboko to boya uti. Ils ont dit ozo boya ke le roi de la forêt a leader te to boya yo. Ils ont dit ozo boya ke Alain Bomolo a format batouté. Siko honorable. Siko honorable. Bozaki bozana guerre mo na ebité so guerre ngo esili ou bezo continuer kara. To landa ba guerre mo bo na yona jantamicine. Na ebité guerre on e bandende. Te ngana guerre na te guerre esila tangolais a calmet. Ça vient bien la suite. Mais yona jantamicine. Obeta lisona a été mikate changer question. Il y a solo. Ça c'est l'honorable de tous les animateurs congolais. J'ai l'expression. Je défends les atalaques de l'orchestre, je défends les atalaques de la République démocratique du Congo. Ton un système à tableau. Au moins, on appelle un paille grande tableau pour Obima samedi na podium. Atlantico. Atlantico. Yeah, ta fille, je lève en ta main. Oh maman, que ça va bien. Voilà, tout le monde ambiance. Voilà, tout le monde ambiance. Vraiment, voilà, tout le monde ambiance. Yabana Luanda, Obayambi, honorable Lobeso en Angola. Vraiment, merci à ma grande sœur Angèle Boula à partir de Suisse. Sans oublier mon vieux Jean-Jacques Sacré en Hollande. Honorable, naina tuna sikoyo, naibike. Wapi na ba animateur ou peut-être ba sepil sarayope ou bangaka. Naibito bangana. Na banga mututenga na bimona ndenge na ngala villageois. Ya solo. Na boka na kimongo. Donc place pena intel la télé intel teme au banga. Na banga mutute bango bana ba idéologie na bango ngalo besu na boka na kimongo. Ngana villageois Alain Bomolo c'est un villageois, Laurent Sokoko villageois. Auta mboka ayaki sasa sala journée moko. Amona ka sozakom. Après on a vu avion et Luanda prêtre. Le batutu ba ko luka Laurent Sokoko. Alain Bomolo na mona Laurent Sokoko. Jeje Lamba na mona Laurent Sokoko, tonton Mbungu na mona Laurent Sokoko prêtre. Moi je suis villageois.
nakuna tina te ya obanga batu te, j'ai imposé mon jalon. Naboka bakri nanga na kimongo, naboka bakri nanga na français. To super biloko ke non tout ben. Tout bien. Ta fiche. Trabalo e pai. Trabalo e mai. To super bakri na portugais. Donc samedi ma foute comme mata, donc en plus na lola. Naïb nyonso pété, donc fiston Baluka Dizamboka. Je confesse avec fiston Baluka Dizamboka na fiston Gaz Jack Bauer et événement omoni ba leader na biso abimisa bat na bango biso pe tozako evre na orchestre wana il faut to bimisa bat na biso to bimisa ba Raisa Longange na biso to bimisa ba Mina Makeko na biso to bimisa ba Bisha Vimba na biso to bimisa ba Bia Ji na biso to bimisa ba Viali na biso to bimisa ba fiston Abaluka Dizamboka les meilleurs du moment na moni loka ba yambi bien Angola ngana naza moponami babi beaucoup sont appelés pe sont élus ngana moponami nayebi ke nde na nyati terre oyo tona kozonga na Kinshasa ekoningana nana maboko ya bata bien vie nanga ale bomolo alobelanga trolo besu ye folo ba kombo nanga na monoko na yo nano discuter na téléphone fort ponga banga nanga batu tina respectana ne batu mais tant ce qu'on a nyati Luanda na moni bokula kale bomolo bolanga ngol ba bogare na senti que Alain Bomolo za muta réseau aza mutu ya fibre optique réseau Alain Bomolo za na vitesse mususu donc on senti que non Alain Bomolo za lumière na kutana ba GG Luamba Katan Fumbwa les nobles ba tonton Mbungo ba Yani Kano na zomona na kati mboka ba prêtre basé belé mais il faut surtout ça la bat na biso mutu so boake na sentiment avant na ndako na ye azolia ntsaka madeso azo batala picho azo bwakanga ngai fona bimisa bat na ba Laurent Sokoko siko honorable tout le bela concert siko moni concert yo za na concert non zala on a siko démonstration ya fiston Abaluka Dizamboka na fiston Gaz Jack Bauer Isa Yezu lumbe toke na bango na ngele entando na maya chwapa ponga na dibolo barako si lola aussi le maloba eza ambiance ya émission tozana ba Olivier Ramawete grand garçon toana ba Seda Balunda tozana petit na biso César Bilele la bouche autorisée de Luanda petit nanga zo sambela raso ndina bosanie asa notre père or que na yebi azali on les ali pion ya fiston Baluka bi zana lobeso siko honorable surprise ni obombeli biso na concert à dimanche ya samedi pe dimanche te nazana Katan Fumbwa à part Katan Fumbwa pour Katan Fumbwa de e ba consommer ngo pe na ebité impact na de la total na ebité lo nini ya sika o peut-être tokoyo que aux alwa surprise ton na boka skoyo po na boka kri na ngai biso rami kelekele totombola maboko likolo siko na boka krimoko Jano Pétrole oleka boye banzele siko tolongoli comme Jano Pétrole to tsasko Alain Bomolo oleka boye banzele siko après temps to ko vanda siko na Katan Fumbwa ko to mafute ko matabato utile ko mata lola siko to bakaka on va habiter balala lola PC là bas concert et à samedi pe dimanche pour déjà dans 2 jours et logo to sala abat bon mon déjà monde entier ce que to vanda siko fiston Baluka Igo Sente Katan Fumbwa fiston Baluka Katan Fumbwa habité honorable Sente wana zaki yo mo to pesa ki bien ngana dembela na ba sikisa batu te Sente wana za ya mona batu Igo Sente on est mona batu Igo Sente kri kaka Igo Sente écrit o kangie o boto na ba poste ba ya ba crime chose za ko sa succès et longoli yango na place
elongoli cri nani bonakiala na olobate mais elongoli ba cri monsieur za succès na place na ebité pourquoi okende na mboka wana okenda ya bino oui pona zonga Équateur ikanga ngenge pilipili bende eloni bakoko basalelaki bakoko babwaka bapoko bameka gene biso toza batantsamba toza bata gene 500 potango elumbe yaki namona chef coutumier mo matin na podium nabi makambo ezaka nde boye Alain Bomola sali moko prise en charge Nasser Makamodi na ebité jour oyo Alain Biemboyi mon grand frère propre ane kati kanga ngenge na Équateur asali prise en charge azui makambo sans charge abi petit na ngai yaka mboka tozongi mboka toke na ngela entanto moni chef bokechu na mboyo babi yondo yaka mboka te fo yaka mboka biloko no ezali biloko no yango ezwa biloko keno ningisa mokili omwe tobana batuka kata mfumbo ezela yango eloko te yana waka buzo basaviola bazo binango ba Daniel Pelepele bazo kata yango Trésor Mputa zo kata yango die merci mboka na zo kata yango ba Sakindaka bazo kata yango Youssouf Mulumbu zo kata yango ba Dax Kitondo bazo kata yango Yannick Bolase wana sikoza mongo azo kata yango na Chine na ba chino bazo kata mfumba papa soyons sérieux ezali force Équateur Alain Bomola baki abiki non petit na ngai telema défendre province Laurent Sokoko abi ezali pilipili bende Dino Mokala raebi ba seda ba Pierrette Manga baebi ba Chantal Bomolo baebi ba Virginie Soa bango baebi vous comprenez ils ont makamalo ba kote na kende na zonga ka mboka nabi bino bango la sana ke non musique la makamama mabe ngasko efona zonga shebiso ozongi chibino eza makambo bomba te batutu babeta musique bana ba plan na bango ti toti ko kosa na ba pasteur yo posa na plan na ba plan yali ya solo ba plan suko ezali suko ya ba plan yali ya Nzambe na bokoko na boka krimoko ale pona nini biso tobosa na bokoko baindo tomi pesa na mondele baindo moto moindo tozongela bokoko bokoko na nzoto na melele ya gene bokoko na nzoto na baka mondongo bokoko na alo simbi ngai na nzoto simbi ngai na nzoto kanisi okatisi ngai na ngaloketo bokoko na nzoto na melele ya gene bokoko nati atumbako bokoko vraiment vous comprenez kaka sikoyo honorable na 2 jours to sala ya concert ata crimo ya sika to zwate crie sikeli tana robwaka igo sente kata fumbwe ida wena yetu kata mfumbwa karine wena yetu Daniel Pelepele kata mfumbwa Fista baluka kata mfumbwa dizamboka mbeli na yo fumbwa ya Joje Makila Sumanda Laurent Sokoko kata mfumbwe ale fumbo mbelo yanga ya lobela zokata biskota no yo basila bango nini ale tata na bango aokata ndefu aotika nkunya iyelele aokata ndefu aotika nkunya. Mais honorable, bakri na yo, honorable, bakri na yo, la majorité bakri oyo sala, et ça la kana bêtise poani. Il y a la bêtise te. Elikata poani. Oui bien moi. Elikata. Ça des bêtises. Elikata mfu na bana Eli. Alain Bomolo akati. Eli aboy ko kata mfumbo. Ils en ont sagessement. Nazo bana Eli, c'est 2 personnes différentes. Jeje Luamba akati. Tonton Mbungu akati. Raissa Longange akati. Eli aboy ko kata. Ayepe l'anniversaire ya mwana batu avant de la type bras cassé atiki forêt équatoriale loboko kaka boye. Tala awa.
plein. Il y a 4 secondes. Tu as vu Elikata. Elikata mfumbwa. Ale tata na bango. Aokata ndefu. Aotika kuna. Donc kati mandefu atiki kuna. Siko na malewa. Lobela biso na marambolo bana malewa. Maramobolo oyemba na malewa bo mokongo na biloko mo abongo. Ubwaka na malewa. So landela mo peka bien eza ba bêtise. Te expliquer ngana expliquer. Loba ngana expliquer bien. Lena tonda te mama na lingina yo. Oloba biloko mo wana me ekiminga. Elo ça un plaisir parce que vous êtes journaliste mo bois qui crie. En plus au bois na noche na ndenge ya la. Et on sait que force artiste. Batebele ba oganga ba crie na ba ebito. Mais c'est un plaisir. Toko ya le roi de la forêt na aéroport, moi na moto. Pour miko na benga le roi de la forêt moi na moto. Moi na moto akuma na Katamboka, la ville est tranquille. Na moni moi na moko ya mundele, maman na ta mongo. Mais tata na sa aventure. Maman na ya ta mongo, tata na ya zali mundele. Moi na moni nga la si maman na moi na ba 4 ans. Alors si maman na ye, ayisi maman na ye na portugais. Olé lobeso. Alex maman la portugais papa va bien à Epai. Maman va à Mai. Ah oui, Mai, voici lobeso. Lobeso 20 cortan fumbwa. Mwana ya mundela zokata fumbwa. Omoni sikoyo tango bat bazo boya. Omoni nabia mutuloko la Adebayor. Aza mungwandi. Omoni ba togolais bala bangwandi. Tikolo baboy. Non sofi non ça avantique na yoki onga lelo. Te ba togolais ta ba genre ba bangwandi. Oyo ebindeni. Ba komo na mazaka ba sinage. Ilo baka ba kombo nde kokana mais soli bangwandi. Baza papa to solana yo. Eza TV qui est partout dans le monde. Non ça avantique. Na ko sala théâtre na muta maboketi. Na artiste musicien. Ba togolais ba bangwandi. Ba Camerounais ba ngombe. Landa histoire Afrique ouais son vérité. Ba togolais baza bangwandi siko mutu ko Adebayor abeta na Tottenham si ma mémoire est bonne. Achebi akati mfumbwa. Nga Adebayor ebinga te. Adebayor ebinga. Yo mon pépé oyo batunyos pa ko kata fumba izani. Équateur. C'est que Équateur ça mataki fiston baluka ba to matama futa. 10 mboka. Fiston Gas Jack Bauer. Ma foute mati batune so que non eza lola. L'obeso pas est grande. Na mati ma foute. Fabricas pas amibenga pas grande. Bon, il y a un frère nanga. Na ko contredire que pas grande ya ba chanteur. Nga pas grande ya ba talaku. Et un animateur monté oyo banga. Na banga na respectanga ne bato ba respectanga. Na banga mutu nga boka ba kri na kimongo. Na boka ba kri na français. Mon premier jour arrivé en Europe, j'étais dépaysé, j'étais vraiment isolé, tout à fait la toile isolante. L'Europe que j'entendais parler bomolo. Au moins, on a changé de combo à toi. Pour moi, les banques ont un entretien, ils ont un moutuka. Tout est français. Au moins, ils ont un moutuka. Au tchak carburant, te moutuka est démarré. Si on a un moutuka, ça a un entretien, te écouffé là. Au moins, si on va boire qui il faut solo là. Attends, on appel. Attends un message. Tout est français. Sikoyo, tant to changer ba combo ya batu. To cha ba combo Alain Bomolo. Pour la sabatugana ke ba solo la na bango te. Mon premier jour arrivé en Europe, bang bang, j'étais dépaysé, j'étais vraiment isolé. Mon premier jour arrivé à Luanda, j'étais dépaysé, j'étais vraiment isolé. Tout à fait la toile isolante. L'Europe que j'entendais parler par Alain Bomolo. Moi je croyais là-bas qu'on ramassait l'argent. Il faut beaucoup bosser plus que Congo Kinshasa. Aller au Caillou. Arnaud de Djoudja va travailler du nomo calar. Anele Frangenzala, j'ai la dalle. Je suis allé entrer dans un de les restaurants. À commander à mangeant, maléouaï. On m'a servi ce que je n'ai jamais mangé dans ma vie. Moi, demandez les notes à Boalaya Congo. Amenez-moi les Tchakima de Soué, il n'y en a pas. Amenez-moi Kemana Mosaka, il n'y en a pas. Amenez-moi les Mikungu, il n'y en a pas.
Werason Ezoxe na gladi patriona damos Venka meda dinero ya didi kinwani siko to boka pe ya didi kinwani siko venka meda dinero siko mo na respect ya didi to kolongola kombo ya didi ti ya didi fasala Venka meda dinero ya didi kinwani Venka meda dinero Jeje Luamba les nobles Venka meda dinero Raïssa Longange la tête pour la genou pied na français ou bochana bempeka ben koso na kimongo moto na mapeka na mabolongo na lingala ndolo fiston baluka ndolo ina ameluta mukubina tudi wasko na kesiko na bandundu ameluta mukubina tudi ndolo ina ameluta kimbata na lwe ndolo ina ameluta nkombo na fimbi fifia fini ngana centrale centrale onini afini na centrale onini yanto loba yo oza trop bêtise lobeso eza nini centrale eza unité centrale bapichu kitunga bayebi aya papi kosi bayebi babula yetola bayebi ba Olivier Mawete bayebi ba Saviola bayebi ba Sakindaka bayebi ba Daniel Pelepele bayebi ba Sele Mukuna bayebi ba Dax Kitondo bayebi dobi nyoso na pete siko honorable kama betiste nabike afininga na centrale central on expliquer biso central wana mibale babomani Pierrette manga baweli ninye mbembe mosunya nzambe mokuwa teo basi mibale babomani Larissa Longange baweli ninye engondolo pesa posa eza bêtise unité centrale et ordinateur siko honorable tolingo expliquer biso ba cri oyo sala na ebité ezalaka ba cri oyo ba pesaka yo bezalaka inspiré par yo mo te ba pesanga uta en Équateur ezala muta pesaka yo ba koko ba ko ba musicien ta role ka pe na TV ta ba te ngam na pesa lo besokrité mina makeko bayebi petite sœur propre akobunde lo beso na mboko yo ba bisha mvimba bayebi ba petit ba Jeje Luamba ba tonton Mbungu Jeje Luamba les nobles Laurent Sokoko bokila lokondo pipi libende les grands pétroliers ba Didier Ngando bayebi ba Jobour Mbala bayebi Bo mikolo na ofande la kombo ya Fiston Abaluka Jogo Fiston Abaluka Dizamboka na Fiston Gaz Jack Bauer. Et bon Nixon. Toi na batu ya Luanda papa tiko tia bambriema. Batu ya Luanda kasite. Toi na batu ya Luanda. Nixon pe mutalo Luanda. Excusez-moi pour na koskoso. Besolo pe mutalo Luanda. Nakaso bi Nixon. Pai Kingolo pe mutalo Luanda. Ya, ta fiche tudo bem. Tudo bem. Yo boka bango. Me chama. Me chama. Vous comprenez l'ambiance à émission sans nous oublier Arcasé dans à côté de nous. Ici honorable. Concert à dimanche. Concert à samedi et dimanche. Si on a pour ça un message on a peuple nyonso au bazana pour ça un concert dimanche samedi et dimanche. Na bana Luanda. Bana Luanda mwana moto na mabele le roi de la forêt. Ba Bona Kiala, ba Yebi, ba Merlin Zuma Kiala, ba Yebi, ba Joël Kinamvouidi, ba Alex Infomonsi, ba Michel Miguel Bokobo, ba Yebi Mangamboyo, Tobengi Bangono Sobaya. Ouais, nous sommes presque à la fin de notre émission. Toujours remercier Batunion so o bavandi awa na plateau na biso vraiment nzambe apambola bino. Vraiment topesi bambote na Batunion so o bavanda ki ba abandona ki peut-être misala bazaki osala ezaki apo balanda biso. Vraiment merci na bino. Honorable, to comme biso na suka émission banani oko pesa bambote na musika pe awa na Luanda. Ana Luanda, babi la charité bien ordonnée commence par soi-même. Laurent Sokoko. Pilipili Bende, Alain Bomolo, Jeje Luamba, les nobles, Yannick Kano, Pichu Madaga, Akosa Biso, Kangamana Soyo, Viali, Napesi Mbote, Yannick Kano, Boula Yetola, Papi Kosi, Arnaud de Judas Saint-Ignoire, mon oncle propre, Gino Mokala,
Pierrette Manga mwana bilaka, Virginie Swamswa bango, Bébé Nintendo, on a na Luanda. Mamonique na Luanda, Nganda Mamonique na Luanda, 30 ans d'expérience. Alex Mfumo, c'est hymne national. Jean Dombele, Bibliothèque internationale, Anaconda, Fiston Abaluka, Dizamboka, Fiston Gaz, Jack Bauer, Raissa Longange, sans hydrogénone, Mina Makeko, Biaji, Bichanvim Vambi, Daniel Pelepele, Basavior, Batunia soit na pesement bambote donc nana mingi lo bate po mikolo to vai na Luanda. Ponga so na komi na mboka na sombi mboka wana. Pour na so na jeune mo na découvert na mboka oyo Fiston Baluka Dizamboka aza diable mafu aromata mafuta samedi na dimanche. Abi lo bes no beta bango système face B face A. Bako sentir que lo beso pa na mutu na wenge. Eza bongo. Ba tutu ba na ba prêtre na bango. Biso be photo biso ba prêtre na biso. Ba lembo molo bazali, ba Gaz Jack Bauer, Fiston Jack Bauer bazali. Ba petit na ngai César Bilele, la bouche autorisée de Luanda, petit mystérieux azali, ba Seda Balunda, Mukonzi ya marché benga nini ya te marché teka ba kabilo nini bazali, ba Michel Miguel Bokobo bazali. Donc mingi ya bezali te na sepel nongo se déplacer eti awa. Tout na place Cristalina et là bon chez les nobles beaucoup na lebo mola zawana so moninga na vanya na loger nazolia kitoko nazola kitoko nazomela kitoko grâce à les nobles particulièrement Alain Bomolo babi to photo reconnaître ba valeur ya batu na ba pouvoir ya batu je comprends tous aba ignoranti. Bate belé to soara mona ba téléphone yaka ko mona makambo na Luanda to komi Luanda obenga digital. Digital to sala bango cri. La Kinshasa yaka ko mona makambo na komi na Luanda digital. Oyo ko ngwe ko bimasamili na Atlantique. Na Atlantique ingala flamento. Toto ben levanta mao. Ouais. On a dit Kolanda honorable Lobeso to komi na suka émission Sili. Merci na RKCD, merci na Saudien Chimbulu, merci na Arnold, mon ami personnel vraiment Nzambe a pambola batu tout basa cause la nabiso. Bata poto fo boka bata poto te. Lingala mania partout na monde. Lingala mania nazo pesa mbote na Karine Skiano, nazo pesa mbote na Teddy l'école missionnaire Mungimba. Non, Sambote na Peter Diwabanza, les Français noirs. Bienvenue Koussou, mon vieux, mon grand frère. Nabo Sanité Popi Sessungo, les justiciers de la SAP. Gilles Dikando, les patrons de nos îles secs. Nabo Simbote pe na mère Vala Vala na Londres. Nabo Simbote na Zeka Luzeka. Prêtre Zamoko. Wana tuko kina batapoto hein. Nazomo na Herman Lomba le coach. Nous sommes Pichoudia les Tigres de Paris, nous sommes au moins Bambote, au moins dans sa publicité à toi. Chantal Bomolo, Jodé Makila Souman Nangba, comme on a monté à Vandi na Saint-Denis, à Betty Babylone à Makasi, au Ngaba Ango Fele. Donc, on a eu Kyo Bongo, sur photo boire à Batnabi, sur Bayani Kano, Baraïsa Longange, pour les monde entier. Les monde entier. Obina des jours et donc les longs la boutu ta monsieur Koti ta monsieur lobina tombe pas monter ta monsieur mutumo boye akola na Arnaud de Judas Senting na des best tickets de Rachel Kapembe aza ta monsieur na Luxembourg avec kombo ya Fiston Baluka Dizamboka avec kombo ya Fiston Gaz Jack Bauer ils ont même na marketing c'est comme na mutu so afanya na mikili ameli ba plan na ye bata pot basikizenga na ninga mabete. Pourtant, nous avons reconnaître que nous avons des konanga. Neti balu Bostar Kalambai, Bakoko Kumwangana, Babodri Kumwangana, on a bandé konangai. Nous avons pas, nous sommes fan de sentiment, pour que nous soyons supporter la momité. À moins que nous soyons petits, nous avons été raissés, nous avons sans hydroquinone, Azuma Tekita, à comité l'obès, nous avons été sur la été. Donc, nous avons tout de suite, nous avons été bloc Kadina.
nyonso pete tokobela komona bango te po likolo ekoya te lola faut tobwaka ba acide oyebi ta bon oyebi acide oyebi acide babwaka te acide aza grand animateur na mboka ba acide aya bakote oyo aza na quartier latin sikoyo frère na ngai abi ke ya lobenga na osoutenir yo il faut nabwaka ye bametre ziko maye na verse ba Yannick Munga ba Fabrice Munga wana ba jeti bilo ma femme d'affaires motema ya Giboko Polo mama na Gilana ozo comprendre wana za batu biso photo valoriser bango oyebi ke ningo sa musalo so bwaki mutu osa publicité na monde avai na kwa mobwe na Londres tamusu na tomsu na kibokolo azolo bakeo taye azobwaka ngana solanga na ete yana sens apalpiter momi mwana kiona alinga kolamba ntsaka madesu na momi wana pas grimacer momi wana alobi na n'importe quoi to suite ozui bango tona bakomo na bango po to citer bakomo na bango te to tiki bango na ndenge na bango bloc cadena ngana na wera muke na espoir le roi de la forêt to valoriser batala ku to yana langila na to yana langue de Molière na animation animateur musu bazoza ba ignorant musu bazoza bazo reconnaître to ndima bango na est to sala émission to boy batu non boy mutute nyonso na paix na pete on esi batu ke non yamba mama na bana wonso za surprise batu ba komona ngo na Atlantico ale yambi yamba mama na bana yamba papa na ba binongo sa musalati obitango zonga na ndako mwasi na osani ya koya yo po yamba mwasi na yo sikoto tokene siko mwasi na nga moko mobali na nga moko ata tobundi tokoka bwana te nzambe yamba mama na bana Michel Miguel Bokobo yamba mama na bana Pichu Madaga yamba mama na bana na soyo yamba mama na bana na kesiko yangyama noele ngyama weransone kakole alimbonda na koreyen ambulance yalo bebe ezokota na pete mama ezobima na pete mama nini ezokota na pete nini ezobima na pete lobeso yoko buma biso na bêtise te bêtise te ta bon silence. Est-ce que tu as coach? Est-ce que tu as force? Non. Pété. Est-ce que tu as une l'interview? Est-ce que tu as forcé? Non. Est-ce que tu as une ma casse? Non. Na pété. Tu poses une question? Na pété. Tu peux répondre na pété. Tu as na pété? Na pété. Na sepela non ne pose à maï. Ezobima na pété maman. Elali na pété o. Bolingo na pété. Olingi mwana mwasi ya bato bala ye pe na pété. Tika kobenga ye na botel bolingo na pete ya boy nyonso na pete papa sombelanga bijou na pete moi toure na poto na pete mama ezokota na nini ezokota na pete ouais to si la na nini ezola na pete ezobima na nini ezobima na pete moi maboko esalaka bien ouais émission na biso vraiment et suki awa to suki si awa merci na batunyo so Rolanda biso ciao à la prochaine. Ciao.